La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Koffi Olomide alongoli kombo ya Diddy Stone na nzembo. Donc c'est-à-dire alongoli libanga ya Diddy Stone na nzembo oyo esi abeta kala ya bakala. Moi na tela bino extrait ya nzembo wana ezate pourquoi parce que boyebi mamba ba YouTube ndenge ezalaka ba copyright. Donc moi na tela bino extrait ya nzembo wana ezate. Alors Koffi alongoli libanga ya Diddy Stone na nzembo na asali mabe to asali bien. To monaki papa na biso pe Fally Ipupa a changé ka tatouage pa ya ka longola ka tatouage na liboko na ye kombo ya mwana na ye kaka nde boyebi makambo elekaka na réseaux sociaux po na bana ya bastar na biso. Alors to lali to la muki de l'autre eko kwe ya na video to eko yoka to moni mama si a posta ki yango. Mama si a posta qui veut dire Cindy Leker a posta qui vidéo wana azobina donc bazo poster ka mingi place wana o libanga ya Diddy Stone ezalaki yango kande bazo posta kana nde balongoli yango ba shadow Koffi a keko changer nzembo wana na studio a changer nzembo wana alongoli libanga abandeli lisusu ko baloba ko riposter yango lisusu. Alors réaction à Diddy Stone eza ndenge nini bandeko nanga na otikela bino tolanda mpe bandeko bapesa ba avis na bango par rapport ya likambo wana après tolanda réaction ya Diddy Stone. Ngana zo kama bato nde bozo ya kofinga Koffi yo penza papa moko zoba papa moko boye mais avant bo finga Koffi bo condamner pe mwana po biso pe bana matoi pele kaka mitute ane ya sika solo ya sika na gavke papa na mai matali fertilité masculine agrandissement des troisième jambe qui mobile et salakate pe ezamukie mama azo sepelate na mbetu na gavke la muki feti zongi ba mama ona ba problème ya mabota myome fibrome trompe kiss règle abondante ménopause ata komi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to pe alalaka te tozali na solution na gavke pona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache acné na gavke baproduit bio kaka na 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo bona bokono ya diabète AVC tension to pe obésité gavker kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na gavker ozongi mobimba
ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie Allemagne pe Angleterre na Gavker okosepela. Biso ba parents to sala rappel devoir na biso pe bana to sala rappel devoir na biso et pas ya ba parents ezala rappel bien maramba ba parents papa na maman so ba na problème yo mwana okokota ngo te me bana ebele bakoma okota pamba ba parents papa na mama babebanaki papa na mama bana problème ale mwana koti akomi pe kofinga papa mwana koti ba okoki jamais kokota makambo ya papa na mama en tout cas na ye ko condamner Didi Stone te na ye pe ko condamner Kofi te na ye pe ko condamner Fally te na condamner pe Fally na bana na ye te po affaire oyo esalamelaka pe epa ya papa na biso Fally Ipupa. Bandeko nanga na otikela bino tolanda vraiment likambo yango ndenge ezokendela ndenge ezalaki na ndenge ekomi. Alors boluka boyeba penza vraie cause ya likambo yango et puis titre ya nzembo oyo papa na biso Kofi alongoli nini libanga ya mwana na ye ya bolingo kande balobaka enfant chéri Didi Stone biso soto yebi azalaki vraiment enfant chéri ya papa na ye donc fille ya papa azalaki fille ya papa enfant chéri ya papa na ye wana otikela bino tolanda na kimia nyonso bandeko bolinga Irsil Botelo TV kande na lobaka na bino sore zamba liboso koti na chaîne na biso en tout cas na pesi bino no mbote po na pesi mbote na pesi bino no mbote bonjour bonsoir toyebi ke bonjour bonsoir déjà et dépendant na héros kolanda biso dans na héros kolanda Irsil Botelo TV ndoko yebo kozwa bonjour topé okozwa bonsoir alors na pesi bino mbote na kombo na Yesu na balandi nyonso obulandaka biso pinga tozaka na biso gentil biso tozaka na biso gentil biso tofinga na biso te zéro polémique zéro mafinga en tout cas na sepelaka soko s'abonner ou activer la cloche de notification pour que prochainement tangu no ya na ba analyse nanga ekomela yo esika nyonso ozala ya bo mona linga pena ceux qui s'abonner kobosa na te activer le biso cloche de notification et ozala malamu mingi sans plus tarder bandeko nanga tolanda vidéo na bokebi nyonso en tout cas ngana bino tokabwani awa emele biso vidéo partagez les bisous tindela bandeko vidéo partagez partout mutu na mutu aya kozwa par na ye awa pona bato ba otambusa sango na bandenge o esengeli te alors mutu na mutu aya kozwa par na ye awa na likambo oyo ngana bino tukutani à la prochaine botelanga j'aime na vidéo bisous tolanda bafali oui toza bafani na bango mais tokutana bate tosololaka te makamuna bango toyokaka donc mpona nga na mona ezaka barimaire tu vois mais toyebi ke baza na baproblème eloko niomonaki teke na loboko afali tato elongwe te makambo oyo eleka entre bana mwana alobaki boye papa salaki boye ozongisa boye wana ya batatu namonaki na ya libanga mpe namoni nde elongwe en tout cas mais pour na kolongola tatu na nini pour na nga na monongo neti mabe vraiment na monongo mabe parce que ezaki ngai na place omona mabe pona ne omona mabe pona mwana naza mwana na ye kaka ozomona mwana na ye abetaki yango bongo mpo asala mwana na ye plaisir donc kolongola libanga na vraiment donc mwana papa vraiment écarté ngai tu vois choquer pe mwana na basi mwana azosala ba mabemo azofinga tata azofinimela tata est-ce que azo comprendre te que makambo ye moko azosala azomona te que papa pe aza blessé azomona te que ya comme adversaire tata quand azofinga tata te kuna pe nazoya nazo kotela mwana te donc kuna nga namona ifali asali mabe Kofi pa sali mabe mais baza ba raison na bango oyo epusaki bango balongola babiloko wana vira balongola libanga Kofi alongola tatouage musique vira balongola tatouage ozomona bana na bango bashokaki bango fo biso tout omona toyokaki mpe ya komona te me toyokaki ke bashoka bango yango alenga koloba bana baza spécialité bana nous ozomona bango bazaka batuka nde ozomona nde tobotama na bacousin na bacousine na bafrère na basere mosusu
omoni mpe ke moto osere ne moto asali ye mabe moto ofrère ne moto asali ye mabe mwana mpa kosala mabe naozonga na maloba tantino akita liboso nalobi ke ngai nakoki kolongola nakoki kokabwana na mwana na nga te libela to nakolongola tatouage ya mwana na nga te wi nazokondane ne balongola tatouage wana mais bana baraison na bango mpona ngai mwana nakokabwana ne mpe libela mwana aza spécialité azaka mutu nde omona bato nyonso baa na mokili awa bato mosusu mpo bakutana nao na makambo te na vie yango azolobake nakokabwana na mwana na nga te na makila na nga te mwana okokabwana na ye ngai avai na ngola ntango nazalaki na ngola namoni mwana jeune garçon ya 31 ans mwana 31 ans aza mokolo na bamboka mindelo nde toza po mwana 31 ans aza para abokola famille na ye mais mwana wana papa naza riche ndeko amisi ete mo ozobungisa nga na buni nyonso kondo oloba nini ete mo nazokomprendre olobi ke fale mpo balongola nazokola basali mabe to basali malamu nde bango mba balongola te basalaki mabe mais baa na baraison na bango epusaki mais siko nazokomprendre eso te retour wana eza epa na yo to epa nani namta na retour epa na nga te epa na te. Ah d'accord, c'est bon maintenant, c'est bon. Nabi boy. Oui, basali mabe. Toko condamné bango tina suka te malgré basali mabe parce que baza na raison na bango oye pousser bango ba longola ba tatouage na ba raison musubi. Ah c'est que basali bien. Na pona bango basali mabe pona basali na bango bien. Pona bana ba raison na bango eshokaki bango pona bango basali bien. Mais pona biso ba tutozo mona boye na mokili. Eza mo mabe. Tu comprends rien, nazo comprendre au cas. Vous comprenez Samta sali mabe. Na lo bamba mo muta sali mabe kuna boy. Yo que non, basali mabe, mais nazo comprendre pour aller basali amu. On a fallu to yo on a qui ne pona fallu non. On a fallu to yo ga inde. Et moi nanae akeko se o complicité na batu o bazo linga basala papa na ye mabe ba détruire carrière na ye ba bomaye ça choque ozomona akolongola pe tatouage amona eloko mosusu akosala te nakoboma mpe mwana te nakozongisa mabe te nalongola ta tatouage na ye na nzoto ozomona aza na raison na ye donc mpo na nga asali mabe te na bandenge mosusu eza mpe ka mabe tu vois. Mais le roi d'Amour, il passe. Eh, bon, il n'a pas de la monnaie. On m'a dit, c'est la inga. On m'a fait un monte, c'est la inga. Ma maman a mis ça. C'est la inga. La tête de mon père. On m'a dit, c'est la inga. C'est la inga. C'est la inga, n'a longolati. Ah, c'est ça qui est longola te. Ce qui est longola te. D'accord, longola te quoi. Tu n'as pas longola te, pas à moi, tu n'as pas pardonné. Tu n'as pas mutema. Donc, mutema, il fallait azanango. Ngana zanango te. Oh, ngana zanango te. Voilà. Attention, moi, non, je préfère que tu okufa. Donc, nazo considérer ce qu'on a tata nanga été, je te considère comme un déjà mort. C'est normal. Tu vois ce que m'a mususu. Eza na makambo pe boko mais que c'était na longo la kangwana aloba kiti. Lui il a parlé avec les mots ne se quand ils ont quand on a lobé makambo wana pe temps fallait longo la tatouage. Non, aloba avant. Ya avant nga na ebike akende ko se complicité na batu basala papa na ye mabe ba détruire carrière. Je ne refuse pas mais makambo que nazo kona comment considérer net na zana tata te to kufa lobango avant ba longola tatu. Sérieux. C'est ça maman nalandango avec beaucoup d'attention. Mais bibi loko monsieur za influence ya ba parents na bango ba maman na ye nga bana na bango na batu na bango influencer mwana loba bongo. Orepe ko comprendre mwana na yo. Debo siko mwana za na plus de 18 ans za mukolo. Se ba kangie kuna ki asala ki mabe mo na nzela ba okanga ye penze za so influence. Attention maman mtatinda ke ba okanga ye. C'est pour cela na zolo bagé fali asala ki mabe te. Ozomona? C'est pour cela que fallait asali mabete azana ba raison na e poussa qui est a longola tatouage wana mais so ngeza inganga la ngana longola nanga te. OK. Donc il y a 30 secondes de pesa ndiko musuma loba.
nanga luka raison musu o sala ngake na ko ngelo musu pona pini ye na ndenge mususu zo mo so ile data to wa jinanga na sinika izala na ngokaka. Ok. Mais yo peza na moni ndenge frère Patrice ayemba yo oza ni chaud ni froid ni nini o compliqué ngati olobi ntina suka na comprendre na mambo ngolo ba te na bungi mwanda na bungi mwanda problème eza te kasi yo ozalaka wana topesa na bandeko mosusu po bato mosusu bazokoya ndeko vomili ndeko lili lia Vumilia. vomili nasali binoni na live nzambe na ngai ebebi nakangi kasi mama maloba mboka yo Kasi yango tozovumilia awa. Ona sali sikotaka tovumilie kaka. malamu mama tokei. Mais bonjour mes compatriotes, bonjour. Bonjour maman. Ouais. Je pose une question na yo hein. Et nana question répondre te. Pardon, nana yo le baga vi na yo. Ozo matana question na lobi mama yo te. Non, mais avis na nga, en tout cas pour être franc, franche, na oloba oyo kofi asala kolongola neti na bana kofi ndenga longola libanga na disque Ya to na ye na mwasi na ye a écarté bana na ye mais soki bana balingi je vais dire ça dans le en français je veux comprendre quelque chose mais bon je voulais un mot dire que les parents doivent mettre les enfants à l'écart de leurs problèmes. Parce que le problème sentimental, ça part comme ça. Pas seulement des problèmes, mais de leur conflit, maman. De leur conflit. Non, c'est un problème sentimental qui leur donne un conflit. Parce que s'il n'y a pas un problème sentimental, le conflit ne peut pas arriver. Donc, ça part comme ça vient. Et ça, le coup, la maille. Les lots maille, l'obi zonga. Comme on dit souvent que la bouche qui a bu boira. On ne connaît pas demain. Peut-être l'obi bakozonga. Donc, donc bébé c'est déjà relation bana na yo na mobile na yo mikolondo amu wana ekozonga bolingo wana ekozonga okosala ndenge nini papa akotala bana na ye na miso mabe donc makambo wana ndenge nazomona toke naza na place ya baba na wana na kolanda ennemi ya papa te. Parce que papa nanga eza papa nanga ata na sali ndenge nini ata na sali nini eza papa nanga soki na kotie na nzela bazo beta ye ata azana raison te na kokota na mitumba wana ekozalaka yanga moko ekozalaka yanga même si papa a raison après na sima na koloba papa pona nini osali boye mais premièrement na ko défendre papa nanga na ko défendre honneur papa nanga. C'est ça l'éducation qu'on doit donner à nos enfants. Makamambongo, le problème d'argent ne doit pas te faire oublier l'honneur de ton papa. C'est toi l'enfant qui va relever l'honneur de ton papa. Donc, ce que maman a dirigé moi là boy kota bima boy za bien te. Bofanda musika na makabona bana et pas papa na bango, c'est comme ça. Et la manière dont je vois Kofi alingi bana naye. Nazo mona même na banzembo na ndenge nazo komisa bana naye. Donc, il ne faut pas que nous les spectateurs quand dans les problèmes qu'on ne maîtrise pas bien, on ne maîtrise pas bien le fond. Parce que tout le monde a bango quand Merci maman. Votre temps s'est écoulé malheureusement parce que je n'ai plus le temps. Désolé aux tellement kitoko que maman a brûlé na lingaka au bazo solo la sans état d'âme. Au moins tant aux parents aux opé ça va via boina koko yokayo. Toute la journée. En tout cas, tous en besoin de maman, surtout na poto parce que na poto ba maman bazaka souti. Tous en ba jeunes filles au babo takabana. Il y a vraiment des filles, les mamans sont rares en Europe. Malobo yo lobi en tout cas na pamboli maman o abota ki yo na ba koko ba pesa ki yo éducation yo zanango ba to ba ko transmettre ba maloba ya boyi. Biso to kola kandenge wana. Conflit à mes parents et talibana te to ko kota makambo ya ba parents te aso to comme na poto le quoi to le hamburger to changer to comme kansake to réinventer la roue
Non, ça n'existe pas. Merci. Batozo ekoluka ba bénédiction na ba église, bazo ne koluka ngoso na banzela nini bazo ya bénédiction, otika na pesa na orphelinat pendant ce temps, ozo manquer respect na ba géniteur na yo. Je ne pense pas que nzela no za malamu. Merci en tout cas maman. Encore une fois, la main sur la poitrine na lobi en tout cas na pamboli maman oyo a edika yo. Na osepela mingi yo pe o flamme on ekufati yo ba ko transmettre na bana na bakoko na yo. Merci maman. Merci papa. Maman Karine dit tout. Ce qui c'est la biso live maman. Maman Karine. Maman Karine dit tout. Vous en avez hein? Nazali par cette piste, mais au pèse na kalibanga ngoti. Donc loba na pona sabino ke na koyoka ngo après live na koyoka. Maman pena za kofifi là. Pardon. OK maman. OK. Papa cette place, ngala ko ba boye. Pona ngai libanga o kulongola tatu ezaka ke ba parents ba pesa ki bana bazaki na trop na ba zel kwa koloba. Zo mona hein. Tango boti bana nyonso toujours basanti bolingo yo papa na bana ozomona tala lelo toyo ko découvrir kofi lelo aza na bana ebele ozomona bana musu babimi o bana doko bima te po Didi Stone akangaki place ozomona lelo bana musu babimi pour te dire que nos parents linga bana nyonso ko bamba kaka Didi Stone batu mabanga maman qu'est-ce qui dit que Didi Stone takanga bango ah maman tout le bani qu'est-ce que c'est bazel on lelo mona comme manquer parce que azaki trop de bazel papa maman pe bakanga bana baona bazwa na bango bali kopesa bana pa papa te tout ça ça bana te bakumopesa bana ona kaya comprendre kaka toki maman pardon to ça on est semaine prochaine samedi to ona kaya fali papa yo moko yebi mwana wana kenda ti na tribunal aloba pona papa na ye ozomona nyo tonto lo bakana cadre bazel donc mwana zaki na bolingo papa mwana zaki na bazel contre papa na ye parce que ka ye mbande ko bima mingi mais pona yo konfia sali malamu te pona nga pena nga la mona ngo immature ozomona c'est pas le moment c'est pas le moment c'est pas le moment mais yo fingi ka ndenge Didi afinga ke gaza immature na moni ngo pela mikitisi makasi sans blague la bolim ka Didi alo ba gaza na ba perte de mémoire c'est tangi ko ba bato ba osalele ba promotion alongoli yango te bato ba papa Rolls bato ba osalele ba promotion eza remix pona hippodrome c'est tout. omoni mama remix pona hippodrome bandeko na ngai ozomona mama ezateka longoli nze mongo seneni atie bato ba osalele tika ya 6 minutes ne ko mama pardon penza minutes yende mukasuka bato bazebele na se mwana matsa bango ezate mama pe azoloba bien parce que il formé biso makambo ngala yeba kite donc ezaka mama Karine falolo ba mama na yo kati pe na nzela pona nga papa Jet bas asali mabe ozomona parce que azana banzembe belé ya Didi Stone ndeka bandeko balobaki ke auto bwaka lisusu donc osala eloko wana azobimisaka sindi mabe tout le temps sindi mabe bongo sindi mdatindi elikamni na mwana mwasi ya bato alibabino nini ekoma bongo ekoma bongo ke sindi bokanenga azobinela ngo boye tala bacommentaire te papa mama sindi aobina po tala bacommentaire papa Z de comprendre que non baobimisa mwana mwasi bato mutu mabe baloza wangila oza pe wangila wangila ngo laksini wangila laksini 20 pounds please papa atala wangila laksini nakoloba ngo te yo tuna bango so laksini yebite so tuna bango le commentaire bato bakomi yo lobakasi nzambe na nga lobakaka mbri naloba te nga na wangila na nzimi ondimi nanzimi yo ozo oregle bacompte na yo contre Koffi Olomide ozo regle nde bacompte wana vie nanga nako regle good bacompte na ye te wana vie sans mon vieux descomptution nako regle jamais bacompte na ye wana aza papa aza yaya donc voilà oko regle bacompte na ye te nalobi kaka ke non soki esalami ke ezala ngo apona publicité na ye aseye mais soki nzembo ye aponaki asalela yango wana vie ata yo moko oza moto baproblème ndenge papa moko auto nzembo ya ye moko yo opesaki kombi ya libanga mpo babwaka Didi ndenge papa moko libanga ezaka mbongo ti
papa moi autoloba donc eza biloko na bo basalaka po batala bon siko question suka d'accord bongo siko nani côté ya nani côté ya Fali tatu loko akoine olongola tatu pas de Fali problème penza ne papa moi utepesi koloba timba ye ndenge aza nazaka mutu donc ye soko meki donc bana wana mopo opesonga mbeli mopo opesonga mbeli atata timba ye asalaka bajete eza na lesese moko eloba epa bangala ke saka na mabele ya mama me basaka na ya papa te timba ye alingaka bavanti loba siko bongo Fali ndenge alongola etatu wana sakine bien aigle ndenge aza nono yo na oyebiso te ye bavantir alingaka yango te ye nazoloba Fali okomi aigle aigle te yango te Fali pupa aigle bongo songi ya mbeli soki ebeli asali mabe te yesakoni vie makambo abe te esalaka te babiloko yasala esalamaka te boka Fali nde a jeune garçon aza na jeune atata mobimba ye pe te oka bana bazokende bien nde basi bapesi bakoko aza deja na koko yango babengi yo soki nani kuna na senga na wangila vas-y please vous pas problème nabai bien naza na posa ya bawarior te bagaulois te bakofifil te na posa baparent omoni neti mama omoke biso bakongole biso mo tobebisa mama na biso parce omoni mama oyo mosusu wana bamileke aya sololi lokola parent mais bino bozomata toujours na basentiment ya baconflit na bino c'est pas bien vous nous aidez pas suka olinga ozwa biso kaka bato wana nyonso batendance wana nyonso to olinga ozwa bango kaka na life na yo omoni kaka mo tozo aider société te parce que tolinga koregle bacompte na biso même esika fallait pas toregle bacompte mama Karine papa zet naregle bacompte te nazoyebiso vérité te ozoregle bacompte sans blague peut-être ozotire attention te ozoregle mpenza bacompte non loin de là papa zet please ngai nalingaka mopa biso nyonso tu toza bakufifi na bon en 30 secondes nga live esesili bandeko botindi bademande antuka bolimbisa naza makambo so osala ni tete Fali ni tete Kofi nyonso basala eza mabe meme nga mpe attitude ya Fali nasepela yango te kolongola tatouage ya mwana wana nasepela yango te tant que mama naza parent te osi olobi asali bien ye aza kanda mingi ye aza kanda kasapa mikitisa ti papa azalaka bongo te bakanda ndenge wana pokwa mais bana mpe bazalaka bongo te koma yo mwana okoyesa tata na yo ke tu considère comme un mort asiliki basakana na tata te alakisi kanda ya tata kanda wana yo ezolobana alakisi ke papa aza lion asala ne masiki te nzoto na ye moko ese mokolo yake na otya tata asengaki permission ayebisaki informaki yo mwana azoregrete na ye mpe kaka akoma kolela na ye donc c'est ça bon voilà donc mpo na yo na comprendre kaka ke ozano na mwa tendance moko boye nozokotina no babana mpo na yo bidiston asali ne mabe te bakeina soki keina nanani nakeyana basali mpe mabe te donc papa efale pa atya kanda efale pa alongola tatu koto mpe libanga efale pa balongola na comprendre yo yangona esokaka ekendaka bongo te ndenge mama wana mama sumbera otoloba boyeba koedike bana tata basala ne maseki te mwana kobunda guerre ya baparent te tozongela sujet oyo bala nsima tosuki wana mpona lelo papa zet oui mama tatu elongwaka moko elongwa mibale te kaka moko nini tatu ya Fali elongwaka ya mwana moko yebala mibale te yo oza na preuve ke moko etikala ezalaki nyonso mibale place komaka mwana moko ya nani etikala ya kele etikala oka motema mabe ekeli mokoza mitema mabe po lelo tatu ezalaki place mo alakisa loboko tomona yango sutu yo mo distraire nga na mokongo siko bakombo wana ezali omoi siko place wana bomba na mokongo na mokongo afali alongolaka babilamba atikala batorsi omona te ya biso moto oyebi kitoko mere kitoko en tout cas bandeko botenir nga rigueur te makambo yango eza kaka matata nasi bouti kolanda makambo yango eza vraiment matata nayebi te fale Kofi atikaka libanga ya mwana po
toke epai tozonga epai Didiston aka mwana na ye quelque soit mwana manke ata mwana asali nde nini punition ya opesa mwana ezaka te nalongola kombo na ye na nzembo na nga eza punition te sikoyo boyebisanga bandeko bolandanga soki lelo bango mibale papa na mwana babongisi mwana ayebi mabe na ye mwana aye koraisonne bamabe na ye aye kosenga bolimbisi epai ya papa olukaki ekozongisa nzembo wana papa olukaki ekozongisa libanga oyo ye alongolaki mwana manke papa respect kaka nde mama na biso moko auti oloba awa bango moko bapesaka bana na bango opportunité wana bango moko nga alobaka wa star eza yo nde mutu wa star mwana a star te eza yo nde mutu wa star malgré Didiston pas star na ndenge na ye amibimeli mpe na ndenge na ye ti akomi mpe na niveau aza nango mpe aza mpe star mais avant Didiston akoma bongo amizalelaki nanu star te mpona olobake baparent mpe bamemaka bana bango bastar bazomema bana na bango na ndenge moko ya mabe baokolisa bana na bango mabe bana bateti bayokelaka bango te mpo bana lokwa babiso boyebana ndenge oke komanke baparent na yo ebanda ndenge nini ata kutu papa azwi na ye décision ya kobala mwasi mosusu donc eza kaka balese ale moko oyo bango moko nde bacréa na Fali na Kofi balese ale wana po bana bakoma omanke bango eza bango mo bacréaki yango mingi mpe bamama na bango mpe baza bamama moko irresponsable po mama oyo babengi mama muto baobenga mama okoki jamais kokota mwana na baproblème na bino po bana oyo bakota nde na baproblème ya bamama na bango na bapapa na bango ke papa na mama bakabwanaki aleye sikoyo na kanda na pa koti likambo yango comme papa na mama eza ta na sensi moko te alors eza vraiment pasi mingi bandeko bolandaka Irsil Botelo ya TV en tout cas soko kutani na video oyo meka ko partager yango na bandeko ebele partager pena video oyo ezwa pena marzimu mabatu partager eza pe conseil oyo tokopesaka na ba artiste na biso eza vraiment conseil ya munene po tomona fe regola na bana na ye pezaka ka mbilinga to yesusu Kofi na bana na ye kaka boye toke na Fali ndenge moko donc muto azo maintenir bana na ye nyonso ensemble ezaka wera nson yangi ya Madela Forêt yo na yebisaka bino bawera batu mo baomérite respect baméritaka ngo vraiment po wera méritaka penza po muto azo maintenir libota na ye ezala ndenge ezaka wera na ma Sylvie Mampata tomonaka ndenge bamemelaka union na bango ezaka pasi eza vraiment pasi na bamesia na biso Kofi akeya longoli libanga mwana na nzembo me olongoli makila ya mwana te olongola libanga mwana po bwakaki na nzembo me makila o eza kati ya Didiston o changer te ende moto monaki Fali olongoli tatouage na kombo ya mwana me makila o eza kati ya mwana na o changer te lelo so mwana na zu mobala linga bala baoluka toujours papa sa la facture donc c'est un peu ça bande onanga bo s'abonner quand de tolobara en tout cas bo kabela biso ba abonnement et aux malamu donc vous s'abonner et vous allez vraiment malamu mingi abonnez-vous commentez likez partagez sur na Facebook na WhatsApp na Messenger partagez partout nzambalola a pambola bino ngana bino tokutani mbala sima soki tata nzambe a zongite ndeko s'abonner mbala liboso ko hésiter te vraiment à activer cloche à notification donc activez les cloche à notification pour que prochainement olanda ba analyse nyonso kokota awana Irsil Botelo TV bye. La santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Irsil Botelo, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.